Tabiso va balle réelle. Bagaz, c'est pas normal. Bazo bet tabiso balle. Terrain. Donc bang et le côté, bazana bango. Alors, si va kokende. Alors muto bang a peu azate. Alors, tozolo batozomona. Tozomona ndane balle bazola tabane. Tika. Alors, tozomona tozola kisabango balle réelle. Oh bah on bête à combattre IDPS parce que toujours réclamé droit na biso, toujours réclamé ma valeur parti za ya biso, parti za ya Kabuya te, parti za ya Jean-Marc te. Alors toujours banga pété, ceux qui va koboma, baboma biso, bali yango bomoni bino moko. Est-ce que ça normal? Parti présidentiel, parti na baba biso, toko banga le côté, tozali na terrain, tozana bango, toko banga te, eza nango makambo. Oh bango baluki, bakomona yango. Nathalie Général Lengao à IDPS. Pour la sécurité à IDPS, 10 mairies limitées. Attends mon Congo à Uchubapi, la police, armée congolaise, Babika, Monusco, Babika, on a pour la sécurité, il y a papa et sécurité. Makama mi oponini. Congolais tomoki ponini, ba combattant tomoki ponini, na Congolais pona. Ni to ba validé pour la pour les locaux, mais Kabuya doit changer de division. Kakobo c'est la investisseur, mais yemo na bande on aye, parce que dit ba misala. Bien sûr donc on va du Pamba. Depuis quand? Il est passé à 60 ans, et à l'immunité, il est parti politique. Oh, tu es allé à Congolais. Selon moi, il faut que mais toujours c'est Kabuya. Ma fou, il y a pression, il y a un combattant. Ma femme, il y a pression, il y a un combattant. Ma fou, il y a pression, combattant. Mais pourquoi pas Kabuya? Kabuya fait le général Olengana. Armée congolaise, il y a une armée na sécurité. Oh, il y a une sécurité Mukumba, la sécurité alimentaire. Nathalie Olenga. Jacques Chabani, le président Sassem. Makamoya Chabani, il est carrément au Kondi Azalaki. Wana Chabani, wana yemo kula Azalaki. Mais tobi, oh Léonie, Kabuya nde pour nous c'est Kabuya. Oh ya Chabani, wana mo kula Azalaki yemo président. Mais Léonie tobi ke Kabuya atikapé, on est mis il est péché et aller église et aller parti politique. Tolingana. Papa kana na biso ezali manque ya impolitesse ya monsieur Kabuya. Monsieur Kabuya zomi mona wa komi ye na ye. IDPS ça été. Monsieur Kabuya na zo yebisa boye. À partir de lui il fallait tika IDPS. Ce qui a tiki IDPS té et kozala ebemena na kata permanence IDPS. La jeunesse de c'est que le secrétaire général Augustin Kabou est en train de faire. La jeunesse de l'IDPS ne se retrouve pas. Comprenez? Et c'est pour ça que les jeunes ont revendiqué sur ça. Il y avait une forte mobilisation de la jeunesse pour parler avec le monsieur Jean-Marc Kaboun. Mais ils n'ont pas dit voulu accueillir la jeunesse. Et c'est pour ça que la jeunesse s'est fâchée contre ça. Il y a des tortilles contre des militants. Vous avez vu? Il y a des motocyclistes qu'on a arrêtés. Ils ont volé, ils ont torturé la jeunesse. Ils ont torturé la jeunesse de l'IDPS. Un parti au pouvoir, comme l'IDPS, les faits Etienne Tshisekedi avait dit quoi? Les peuples d'abord. Mais comme le secrétaire général commence à faire des histoires pareilles qui ne correspondent pas dans les statuts de notre parti l'IDPS, on ne peut pas être d'accord avec ça. Il y a des jeunes, on a arrêté des jeunes, on a arrêté des motocyclistes. Hein. Vous avez vu tout en toupement ici, des policiers, des tout, vous avez vu tout ça. Et on doit dire au président des publics que non, il faut vraiment prendre en charge. Et les CG doivent aussi prendre tout en charge.
soit il invite des jeunes à parler avec les jeunes. Parce que la force du progrès a fait quoi? A fait vraiment savoir, montrer au monde entier directement que non, la force du progrès, c'est la force de la jeunesse congolaise. La force du progrès a télémé l'union sur Oyo et non Salem Awa. Et donc, il y a parti, na parti. Combien de policiers étaient? Force du progrès, vraiment, ma bonne repos na bango. Toboy baka mwa makila sous na IDPS. Toboy mwa makila. Toza na posa kimia. To seni vision mo konza mora papa Félix Tshisekedi Tshilombo. Poto kene bien IDPS c'est le peuple d'abord. On doit rendre peuple on a besoin nango. Et ça bongo pensa. Bon monde journée l'équipe bien toi qu'est-ce que non IDPS toza nini? Toi makasi. Wa ko meka na IDPS mngomso amona pe IDPS. Aromona eh. Merci. Kabuya comme ici parti ya tata na ye ya mama na ye. Mais tolobi boye. Ye aye kokuta IDPS akoleka kotika IDPS. Biso nde bakolo parti. E mate kita. Kabuya kokende. Lelo tokomi ngomona ba policier ba ya kosala sabotage na permanence. Likolo nani Kabuya. Kabuya lelo komi siège moi muke téléphone. Moi muke se biso to ba orphelin. Tokufeli ba papa ba leki ba yaya. Ba futi biso nini. Lelo tokomi ba umbu na bango ba bengela biso la police ba ya kokanga biso. Tondimi me pona ye ako continuer lisusu. Papa journaliste. Ndako yo Tisiko toyebi te balobi ba engagé ba combattant nino bango ba engagé biso tozao bakomi kobenda bato mpanzi biso totikali ekosale matin lelo bakomi ba pasteur kobenga ba bandima ba église batinda bango na misala biso tokufeli bandeko tozalawa ekosimba te ou soit komba IDPS ekotikala soit Kabuya kokende bango bazana manduri biso tozana maboko tokosila na bango temple oyo papa Etienne na bano bengango temple moza sacré Kabuya lelo akoma ozwa ba policier oyo Kabila bana kotindela biso Kabuya akomi kozwa ba policier wana ke bayaka kobundisa biso ba combattant biso tobundi pona Félix akomesi akomi wana biso tobundi pona Kabuya komesi aza awo lelo tokomi bana makangu pona toyaka na parti awa to na évolution à parti Kabuya tozo senga démission na ye soki Kabuya za makasi lobe akota permanence asa musala le côté. Même le chef de l'État a ébi de revendiquer d'une manière démocratique. Où ils ont pouvoir na biso, que la gauche doit être, de revendiquer d'une manière démocratique. Chef de l'État a une solution na 4 choses les rencontres à IDPS. Ils ont revendiqué parce que des ordres déjà trop dans 4 parties. Alors il y a un toujours senga départ il y a Jean-Marc Kabound. Il faut qu'il y ait une partie normale. Les lots autour senga. Ceux qui accueillent, ils souhaiter nani tout ça remplacer. Non, ça veut dire que ceux qui accueillent tokosenga ba convoquer congrès na congrès wana nde tokozwa ba organe ya sika tokozwa bato ya sika oyo bakozala na légitimité parce que tozo comprendre pourquoi parti ndenge za wana est géré par nani lelo ye aza intérimaire secrétaire général oyo nommé aza nani aza pas intérimaire président ligue des jeunes aza l'intérimaire bango nyonso tout baza ba intérimaire est-ce que c'est normal que na parti mobimba oyo eza parti au pouvoir et ko tambola ta mais nyonso tout wana eza parce que parti ezo tambola bien te soki parti eza o tambola bien akoka kozwa bandeko na ye te famille na ye libota ne mobimba kopesa bango na kati ya ba ministère te
Non, non, ça veut dire que ça parmi ma revendication, nous surtout où est parti. Tous athées pour na balongoli ou bien maintenant désordre ezali vraiment. Alors le cola désordre est installé na kati ya parti parce que bango ne mutu baza régner na basi na bango na bana na bango le cola biso ba umbu na bango to bundela ki bango yango biso tolobi esili trop c'est trop ba démissionner batika ba OP bazalaki liboso bazalaki à part bango ezala misusu pe bazalaki liboso bakutaki bango alors ba eza fin du monde te. D'accord.